toujours essentiellement pour la maladie de cause de ça le bande ko la ngalo de ça ko sa confiance na fidélité na mbunda école magazine d'actualité surtout que ça vraiment devant na biso ya ko pesa bino ba information moko ya solo ozole kala kati ya République démocratique du Congo ya ngai absolu o ba ko comme ça Congo ko za bango mo kaka bazo ka de Congo surtout ça droit ya ko bénéficier ba bonheur aux amis après si biso la kati ya mabele oyo. Même les gens qui souffrent, tout ça qui souffrent, c'est parce que les gens qui intercalés dans des conditions qui évoluent dans le Congo. Nous avons beaucoup plus de Masoro, guerre aux zones de la partie Est et la République démocratique du Congo. Et bah remède au Congo au Sala Poto Luka, Tolunga et Tumba Oyo. Mais avant de parler de Masoro, tout d'abord on va régir à balancer sur l'élément de la Fondation Jonathan Sango à travers FJS Devise. Surtout contribuer à 500 fois congolais par jour et qu'on permette à la fin de l'année. Au lieu qu'il te connaît la famille, si tu peux presque à la fin de l'année, tu vas dire que dès donc en janvier, nous soit contribuer à 500. Tu vas fin de l'année, on a dit que bon, c'est pour l'année. On va jouer l'état de Bangaté. Président Jonathan Sangabiso Bokeye, à Koyambabino, en tout cas, bon, aussi satisfait. C'est parti la régie. Ndeko ya Congo, papa, maman, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, o mona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sango, à travers FJS Devise, na 500 fois pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, Yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango, ba fete kitoko, vula oyo euti kosila. Nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati, to komi ko pesa mbongo chaque jour. Nde moto na moto ndenge ya sepela ki ko pesa. Avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba ma ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde na moni ekende bien ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga to kosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS Devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba. Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sango congolais animio avec impact na idéologie yeba ke misala na yo e monani. De retour sur ce plateau exceptionnel Yambonda École magazine d'actualité to sur la sikoli kamutali mais mazoli la partie S ya Moka. La zobeta makambo maso la zobeta oyo la sala masomo la beta masomo ya haut risque la bien masomo ya haut risque bangume ya Congo bakoluka ba sacrifier en l'indewa parce que makambo ono loba opesa bango esengoti to ba d'abord koloba qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali président de la République démocratique du Congo azali garant ya nation mboka oyo. Et c'est aussi possible, ce qui m'a camarade c'est malade de la Congo, de retoucher toujours Kakaye. Parce que la libota, son bas de Makamé Simba Biate,
na libota bala mabala bazozwa te na libota bala bazwa misala te na libota bala bataka kelasi te na libota bazozwa malamu te c'est toujours papa nde bato batakaka ezali mama te na papa ezali nani ezali le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ngana yo toko lakisa misapiki ya papa voilà toza à l'aise te na mboka na biso mais c'est une toyeba ke mayema zosalema na partie est ya République démocratique du Congo lelo oyo eza badécennie ebele akobake plus de 30 ans oyo baagression rwandaise ezosala bakati ya République démocratique du Congo ebandaka d'abord baforme oyo toyebaka ya kala bakulora kunda abattoire banyonso tuwa toyebaka babezimakara tous toyebaka tout ça mais ezalaka na impact te ya makasi ndenge ezosalama lelo oyo ce que elingi koloba nini lelo oyo soki mabazosa baparti est ya mboka mabe wana ekoyi makasi mpe communauté internationale bakomi koyokana na kati ya makambo c'est parce que eza na motu moko atelemeli yango abi te non assez fini toselemite tosuka wana oyo esalami eleki ya trop makili ya bakongole minima bakongole ebele esili kosopana na se il ne faut pas makambo continuer soki tokomi kokoyoka meme Paul Kagame oyo tomonaka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abandaka na ye na dialogue parce que dialogue ezali eloko moko très important na kati ya mokili natika jamais komona bato bakamwana bato bazokana bato bakufa mpo na dialogue nde natika komona te napa natika koyoka te me nayokaka te bato bazokaka babomanaka bakufanaka bafinganaka na bitumba parce que dialogue ezaka option oyo permetaka bato batrouver compromis moko dans le calme tomonaka comment c'est le chef de l'état Antoine Tshisekedi Tshilombo arapprochaka Paul Kagame même basérie oyo tomonaka volcan esalaka makambo yango kuna Paul Kagame akitaka partie est tomonaka mpe Paul Kagame ayaka awa na kati ya ville province ya Kinshasa la capitale la République démocratique du Congo si appel ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce que ezalaka na kati ya koluka komema climat moko paisible ya kosilisa bandeko bele esilamela ndenge moko ya boyokani mpo togarde toujours babolingo na biso nde babaka bon voisinage kozala voisin ya Rwanda kozala voisin Congo Brazzaville nano pays oyo esangani na kati ya République démocratique du Congo ezali naturel ezali teke motu moko balukaki RDC ezala na bapays frontalier wana te to bapays wana ezala bafrontiere na biso te nzambe nalingaki esalama bongo mais lelo oyo na kati ya bon voisinage wana ekomi kolukela biso baproblème tomekaki na banégociation oyo wana ya molimo koyokana kovanda kosolola puisque rwandais congolais babanda lelo te ndenge moko tomona Congo Brazzaville na Congo Kinshasa tobanda lelo te même soki okei na ngambo ya bazambi okosati ke okokuta okokende bakote basakani ya wana nano babiloko oyo alende wana bonga yango okende na basakani ya wana okuta na basakani eza na frontière ya Zambie na Katanga mais soki okona na basakani ta mosusu fois congolais oyo nayebi te lelo kolonga komi ya 2007 ya 2008 comme ça lelo akinga kolonga longo wana na voyage yakende na la poto mais soki eyi kuna sakani na 2005 6 7 8 wana tozalaki tosala na First Quantum entreprise minière exploitation minière esalama na bacuivre bacobalt bakoki kotravaille wapi na Zambie okena na lonshi mine wana lonshi ezali lonshi mine bato bafandi na sakani bani lonshi ezali mboka ya suka donc olongo wana mbango okoti Zambie sakania ezali territoire mais konia na sakania kovivre makambo nyonso toutaka Zambie même courant ya sakania eutaka eza courant ya biso ya Congo topesi Zambie azongiseli biso na sakania soki oyo na mokambo okoretrouve ke eza bandeko mosusu bazambien mpo akende na mokambo akotraverse mpo akende na mokambo bazambie mosusu akotraverse par mokambo moko ya biso ya Congo donc soki ndenge bapays frontalier wana soki okende na ngambo kuna ba este kuna okuta bazovivre kaka na même climat na même ambiance na même culture na barwanda wana donc eza bamboka moko voisin esekali ke tozala bango na kimia na bolingo nyonso tu mais lelo oyo nasala na partie est ya mboka seke rwanda nde alaki biso bayele mabe mais tant tomona rwanda totala mpe bahistoire ya mokili vraiment
est-ce que FRDC a télémi vraiment? FRDC, FRDC. Parce que FRDC a télémi. Parce que soldat rwandais a télémi. Na miring bango bi kaka. Est-ce que Rwanda remet un congolais? Rwanda, Rwanda remet un congolais. Même le sport nous sont tous. Moi je dis comment est-ce que match on le Betamaka à l'époque de Likama, il ministre des sports. Comment est la chambre? Comment est-ce que tu bêtes la Rwanda, la Gisenji, j'espère la Gisenji. Moi c'est Betamaka comment on est dans le Rwanda la Mokanae. Et là, si on a Rwanda a la capacité de monter les côtés de la République de Moitié du Congo en tout et pour tout. Mais c'est juste que les Occidentaux, baza kati ya Rwanda de Tobalbake, ce que moi l'association au film à vie, c'est que maman là azala c'est. Baza wana pour ko luka, ko yimba, ko botola, bombe ya Congo à travers Rwanda pour ebimela kuna, pour Rwanda a profiter na yango. Kati ya manœuvre wana, exemple ba Congolais est belé. Ce n'est pas pour rien. Le patriarche Christophe Mbosso, à l'époque, lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, a dit que les députés sautaient, donc ils force à armée wana bozalango. Donc ils ont bitumba ba guerre bozalango wana. Donc ils ont groupe armé bozali wana. Christophe Mbosso a dit Christophe Mbosso a dit mukeka. Puisque Azalina témoignage sur la carte il a dit que et ça va dans groupe armé là. Bazakati, bazaba vrai ba Congolais. On va dire que sacrifier ma mboka pour l'intérêt privé la bango. Bref encore tu vois moi mboka Corneille nanga ndeni akatisi mbalake ngambo wana. Paye mon côté. Tu veux dire que nous sommes sur la MLC à Kéikuna, et pas comme nous sommes dans notre téléphone contre la ngambo wana. Parce que maintenant on va être intérêt la bango. Souci la bango est nini? La balkanisation de la République démocratique du Congo, tout comme la République ya Kivu. Parce que la Kivu est comme la République Mobimba, capitale économique de la Rwanda. Bon, on va dire Sabino. Bon, on va dire Sabino. C'est que dans cette émission à haut risque, ma prière est de battre la maille. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Sikoyo, Moussalen Zanini. Étant garant de la nation, étant vrai Congolais, a dit jamais avec le petit Kamboka Oyo, ils ont balkanisé. Makambo Oyo et Bandaka, depuis Kala, depuis plus de 30 ans, dans ce Jésus Kabila a le pouvoir, Makambo Zalaka Lango. Tu as dit la Kotaka, le système il y a Bakadobo, là le fait le roi des États de la Kotaka la Bango. Tu peux dire que tout est les Kanaki, tu peux dire que tu peux dire que tu peux dire que tu as bouqué. Mais, Fatia me dit tététété. Quand on est au solo là, on va aller dans ma solo, yo ozali la carnet d'adresse là yo. Là ozali et biloko na ngai. Yo luka ba client on gagne le pourcentage là yo. On compte un moment, il y a l'État congolais a payé son pourcentage là yo. Mais moi le mot Kagame comme azali animé na ba esprit ya mabe, aza animé na makambo ya makalisi ya mabe. Ya boya ki ce tout là. A préféré à s'attacher dans les occidentaux pour détruire la République démocratique du Congo. Il y a un RDF, Bazali Wana, les forces armées à Rwanda, M23, Kaneko, Force Bazaïr, tout le monde qui est ennemi, dans l'option de la Koluka, qu'on détruit partie Est de la République démocratique du Congo. Les Congolais chaque fois na Rwanda wana ba Congolais la biso o bazali ngambo wana basangana na Rwanda wana bakela komona Kagame ko solola ko luka ba stratégie ba luka ba même ça va institution de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ba annexer ba Rwanda na kati ya ba institution de la République démocratique du Congo de manière vraiment contrôler mboka oyo. Congolais a vivre dans l'esclavagisme dans mboka na ye. Congolais a soumis dans l'instruction autouta dans les occidentaux. Indépendance autozoka et ça a importance dans mokili. Si ko yo na ngai nana kondima le OK, to sacrifier mboka oyo, to va diriger dans ba Rwandais,
pour être occidentaux, mais mboka autonomie minérée, on va dire que tout ce qu'on va combattre, tout ce qu'on va chômeur. Peut-être capable de remarquer tout ce qu'on va combattre à Pamba. Tout ce qu'on va chômeur là-haut, même 300 $ par mois. Quand on va combattre, ça va toucher cuivre, ça va toucher or, ça va toucher diamant, ça va toucher la mêlée autorisée de même Ngumba, même ça va toucher un autre quand on va combattre Pamba. Tout ce qu'on va chômeur. Donc, va comptabiliser comment on va autant de chômeurs, autant de millions de chômeurs. Bon, chaque chômeur, chaque fin du mois, la banque, va 300 $ et qu'on s'allume. Pour sacrifier un mot, pour être occidentaux. Tout ce élément où il y a Ibrahim Shams, autrement dit plan. Alors soigner Batouazela Bokoko. Et on réveille après si c'est parti la régie. Mbote bankolo, mbote bankolo, mbote kieno bankolo, mbote biaka bankolo, lubola baka mafunda. Lubola baka mafunda, lubola baka mafunda. Mbote na bino bisika banso bozwami ezangaye le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams Baplan. Nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu. C'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo. Nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution. Lokola bat o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandako na bango ya bolingo mabala tozo ba kosungela batu basi to mibali ko yeba kosunga bango pona mabala. Et puis mosala ba o bazana posa ko luka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne tozo ba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia to yeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination oza la pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quelle que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na numéro nyonso ezawana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan. Matondo Nabino Nandenge Bozu occasion ya kolanda ngai. Merci beaucoup mon Rwanda, Mala Ibrahim Shams. Est-ce que les Congolais tous à toujours ba esclaves ya mapaya. Quand on Rwanda ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, n'avait pas Koloba que la négociation on seulement à celle côté Kagame azali prêter ya ko répondre na désirata topé na instruction économique na accord ya Luanda to ya Nairobi to landa ka biso tout cela montre que quand on voit la soso ba moment de bazala c'est pour ça ya occidentaux za l'Union européenne que Kivu en général on fait partir de toi là donc examiner ba mboka et que la carte ya ba beli à de moitié du Congo. Parce que c'est batiki mboka o bimba kasafu batiki mo bimba bobuta sika mo bimba je sais kabila pe asika mo bimba siko la tala tsekeli e kabole ko balkaniser dans la kolinga yango Félix Tshisekedi étant baron de la nation étant chef suprême de l'armée et de la police a une obligation que nous avons voisin moyen au ça que makalisi wana est échoué et si maté. Obligé les Congolais, aux de l'opposition, aux de la société civile, aux de la pouvoir, il y a qu'on soutenir le chef de l'État. C'est lui qui engage la République. La diaspora, la diaspora. Parce que nous avons la République, la diaspora. La paix de la bravo. Mais pour quelqu'un de la diaspora, et comme la diaspora, nous sommes allés qui a comment vous allez mêler. On dit que vous allez comme c'est pas le ministre. Le ministre est comme la diaspora. Mais on croyait que le corps va attendre ma poto, ma femme ma poto, ma femme va
expertise voilà à la Congo. Pour comment il y a développement, mais le contraire, il y a la Congo, pour que ce soit un appartement, un poteau. Le corps va pouvoir aussi me consommer ma Jimmy Weston la poteau. Parce que la diaspora mini, la poteau, ça va paraître. Parce que va parler, ça la gâter, la bibliothèque, parce que la masse va ça bango. Et bien la diaspora là le bango. La fois qu'on assumer. Et bien la diaspora la poteau, bassiner va aller ça bango. Elle lui pris la Jimmy Weston. Avant la Belgique, avant la Suisse, avant la Allemagne, elle lui pris la Jimmy Weston. Alors moi on se monte un paraisseur. Vraiment Congolais, vraiment Nicandé, vraiment diaspora. Et ça va avoir 4 à quel caillou. Elle lui pris à Weston, elle lui pris à Jean Versas, elle lui pris à Yamamoto. Elle lui pris à la forme. Ah mais c'est bon, on est sur le bango, lui. Alors, on va paraisseur là. Nous il est parce que la chance d'aller en Boka. La chance va passer comme c'est le ministre. C'est que le corps a fait la son machine Weston avant de faire ça aïe bambou la Congo aïe bambou sur l'état pour profiter pas que les régler sur la machine sur la canne sur la ville aïe la maman c'est vrai que mon la moka zéro quel village la canne la million la canne la programme de développement local c'est dans ce territoire on tombe kuna école malabu université malabu tout le monde entreprise pour mettre ça dans magie tout ce qui est important magie et la ka awa toi dit que jus de salaka jus de belaka et utaka na mangai basemuli oyo tokuna semuli oyo okela bandu lukuna bilakisa na kitoko eza ici mble la semuli ezali kuna eutakuna yaka awa bozala mbongo wana Obasanjo président ya Nigeria asalaka banigeria bakoma bamilliardaire Obasanjo président ya Nigeria babayebi histoire bakondimela ye asalaka guerre économique na mboka na ye yo osalaka niyo ana beteta osalaka nini nasalaka mo batabonisa bamongo basafu asala bakarte babetisa bakarte ya babonisa mongo na epai na ezaka mwa bacrédit bon comme ça yo alisa bopesa yo tane million sasa sikomankia baloga batabonisa mongo epai na yo bapesa écrit mongo egilo bakomi millionnaire ale ndongo ya kosalaka nini ono nakendaka vietnam kosomba mwa basima yaka nango na portrateur basima portrateur basima yaka baki yaka pesa le ndongo mbongo sasa izi na sima awa ntango omoni ke biloko teko réussir abamboko astoppe que biloko alibanda elle lisusu awa te tosala sikoyo tosala biloko local tosala baproduit local nesaliki bamilliardaire basala na Nigeria mais pourquoi pas awa na république démocratique Congo kopesa aussi chance bakongoli bakoma apres baniveau wana c'est pas ce que tozala bolingo ye na bayozoza okoma ministre bandoma ministre okola bi koza kotaka na peuple te au préféré balokoyiba mbongo ya l'état kodetourne même à l'état ndeko na ngai yakoma bakongolais avc ezwa yo avc ezwa yo diarrhée kangao pendant même un moitié ememo ya liwa yoni komi kongo bazosufri bazokolela mboka oyo bazosala ata moyen pamba libanais indien awakuta congolais 10 000 fois na journée transport ozokende ngo nabo esika asalaka esika wutaka elokoma 12 000 fois yebisana ekongolais wana akokoma vongo yibi te kaka mpo yo opréféré okopérer libanais wana on afuta congolais ça fait le problème éviter paka $100 par mois le reste bon peut ça va petit kana mosusu tant que vous la congolais mais vous avez que mon rwandais vous avez mon occidental le développement de Rwanda vous avez mon M23 Félix Tshisekedi azali na misote ya extraordinaire ya kolekana na ngaite yo na ngabi ko soutenir misu na ye kitala esiko ezali boye tala esi ezali boye bakongolais ebele balingi mboka oyo te bazali wana yango ozomona kele oyo toka toujours bakale Rwanda akoki jamais kotema liboso ya Congo mpo wana bake naye mpona kabolisa Congo na ye akokoka te abana ndenge nini soki na foto ya Kagame ntango akota pouvoir na ye ntango azali liboso ya président Mobutu okondima te o Kagame nazala foto mona mona kaka molakisi ozalaka alati mo setire ba GA bato babe setire ba GA loketo mokeleka chabo te agumi kingo bon zwa Kagame zwa Tshisekedi Félix Tshisekedi chabo mona na ringi tala catégorie poids lourd Félix Tshisekedi Tshilombo zwa na poids lourd Kagame chabo na ringi Kagame akometa Félix Tshisekedi ezala basemon ebele ezolakisa te wana yingo te liboso ya Congo te mais ezali nde bakongolais ebele
Tout ça trahir mboka na biso ya ko s'infiltrer la carte ya Rwanda, ko s'infiltrer na Union européenne pour tout le monde de mboka oyo pour ba intérêt ba bumu la biso moko. Pour le pouvoir. Non vous la mort. Tika Noki, tika guerre. Il y a que le pouvoir awa. 5 ans après, tout vous la constitution de Bolangay. 5 ans après, tout quelle campagne électorale. Que les meilleurs gagnent. On gagne, on dit peut-être, ça n'a c'est. Tout le monde a programmé ça va partout. Ils ont mêlé d'ailleurs, ils ont exercice à mêler là, la décision de mêler dans le boca oyo. Et ça, il y a tout le président, il y a tout le monde, il y a un cas, on a un secteur agricole, on va faire la bilanga, on va laisser la boca la bilanga. Tout le monde a vu le résultat, la bilanga là, tout le monde a un autre. Comment on va laisser la boca la bilanga? Mais on va la bilanga, comment on va faire la monnaie? Comment on va monter à ça, ça ici la J. Oh, et bien ça, ici la J. Ah, avec comment on va monter à ça, ici la J, il y a beaucoup. Bon, bah, mieux que Nagawapi. Même si c'est un transport encore dans eux, comment ça va monter? Tout le monde va payer étranger, ma Thaïlande, mon état, mon état. Bah, oui, on va voir, ma presse sur les collègues, vous le voir. Il y a un individu. Donc, vous avez 6 presse, voilà. Allez, on vous a changé le gouvernement. Mais pour ça, là, non. Tout ça va ingénieur, tout ça va savoir même congolais et belé, dans ma poto, oh, nous devons respecter même Mazali. Parce qu'il y a un beau chaos. Pourquoi? Il faut te soutenir mon beau café en tant que Chilombo. Il faut, c'est un devoir, un droit. Parce que tu peux saquer un mandat à 5 ans, après un mandat à 5 ans, à cause de ce mandat, tu peux avoir une urne, tu peux la présidence aussi à 6 ans. Président, il faut avancer et faire les gens qui sont en bon cas. Même si ma promesse a fait ce qu'elle dit, en réalisant à 100% ou pas, on va la mettre ça, on va continuer dans notre messe. On va pouvoir tout soutenir. Pour combattre l'intégrité nationale du Congo. Tout le monde va frontière d'Abisso. Ce qui te battre le Congo, pour tout se remettre le Congo, en réalité, tout ça, élément, la centre d'information médias indépendant, et on va juste apprécier ces plateaux. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Merci. Bon, il y a le moment là. Il y a un centre de formation médias indépendants dans le journalisme. Tous ont conscience, Congolais soient conscience, Congolais est battu. Il y a un moment où il y a un Congo. Les jeunes et belés, les jeunes contre la carte armée. Les jeunes et belés, tous se sacrifier contre la carte armée. Les jeunes et belés, tous se sacrifier contre la carte armée. En plus, en tout cas, comme le moratoire ou la peine de mort, c'est comme si ça appliquait. C'est comme si ça appliquait. Infiltrer toujours aux voix quand il y a un boca oyo. En tout cas, il faut cibler rigueur à loi. Ma chef de l'État rétablir bango. Donc c'est mon pouvoir. Comme c'est la biso. Infiltrer un boca. Ma chef de riz. Pourquoi on va toujours chef de riz? Parce que Batali toujours. Donc il pipoche le peuple. Quand on va venir, on va faire 50 parcelles. Avec on va identifier chaque parcelle, combien de pommes, chaque contrôle. Moi là, avant d'akate, aïe koya sika. Outi api maman. Bon moi là, outi qui peut-être, tu la kaluka. Moi avant de la machine, Bon moi même comment bien. Outi la machine, avant la maman, la tête. Outi la cartographie de quartier tel. Avant la chef à quartier voilà. À vérité, la chef de Riben, ouais tel. Abigail chef de riz. Bon Abigail, oui maman chef de riz. Moi moi je vais pas tout le ah c'est ça cool ah elle va pas automatiquement on peut récupérer facilement à travers les chefs de riz. On est tout le monde va Nigeria Arubenga c'est ça c'est là et bien immigration mais Nigeria va faire là Libanais va vendre
Beaucoup de moteur bango. Bon vendre beaucoup de depuis quand passeport. Bon ça va visa la bio. Est-ce en cours ou pas? Bon travailler. Bon ça permet de travailler la bio. En cours ou pas? C'est à partir de la chef de riz. C'est bon quand la tour la chef de ça va pouvoir. Là il dit parce que là le vivre à l'étranger, là lui comment est-ce que riz là va fonctionner même dans des établissements étrangers facilement. Congolais, il y a qui ont Zala agent à renseignement. Vivre ce que vous avez dans le liste Nicolas et Lissou. Nous sommes dans le suspect, nous avons information dans acquis les droits pour toucher. Parce que nous avons le droit de toucher tout. Nous avons information acquis des droits. La commune n'a pas de coup à renseignement à la Kawana. Nous la police répète la bino. La police va identifier. Si vous avez agent d'immigration, agent d'immigration, azali à vrai ou à faux. Zala agent renseignement ya mboka yo congolais jusqu'à Zala agent renseignement ya mboka na yo. To soutenir beaucoup za mboka na moment où on a pouvoir et pour permettre ceux qui peut-être représenter là aller le marché de l'état, lobby la coûte quand même qu'il y ait des avancées. Que la coûte qu'il y ait des requis madame Mouté. To soutenir FRDC pour babunda madame Balonga parce que mayela na be o bango kana na zela ya Rwanda ko kabola mboka na biso esimbate. Donc, continuez à faire l'édition de Koya. Pour les autres, ceux qui sont là, c'est vraiment la diaspora. Mais si vous allez numéro la mission à Walla, vous pouvez trop. Vous participez trop à la mission. Vous continuez toujours sur la Congo. Là-bas, action au Salaka. Là-bas, activité au Salaka Poto. Marche, city au Salaka Poto. Et contribuera beaucoup plus à avancer. Beaucoup de banques Sakaba. Donc, c'est la toile là. Beaucoup sur le salaire. Manifestation là. Beaucoup sur le salaire. Tout a toujours derrière Mokozamboka, tout a derrière la FRDC, tout qui peut être dans l'opposition, tout qui peut être dans la société civile. Le problème interne, tout est à tout vendre, parce que, et là, on est ça qui repasse au Kalaté, on doit faire des maquilatés, on doit faire des dialogue. À part dialogue, on est les Arabes Toumba. À part dialogue, on est les Arabes Toumba. Mais la Toumba, c'est maquillé Tanaka. La dialogue, c'est qu'on doit trouver un compromis, toute solution, la Kiné, la pétale surtout. Tu me sais le dialogue en Boka, on va laisser la Rabiso, tu continues le dialogue entre nous les Congolais. Tu dialoguer entre nous les Congolais et non entre les Congolais et les Occidentaux pour le cas qu'on va dire ça Boka, on va te mourir yango. Moi, Boka fait c'est des chiomo, et ça, il faut encore accepter. Soit Congolais, on tient, mais ça ne peut pas aller, c'est parce que du mal, charge vous aux agarras en Boka. Quand on postule qui est le Katsida Kyoté, on va dans un projet de République Katsida Kyoté. Donc, il dit, Congolais à l'action, Sapi, il dit, Congolais à l'Élan, il dit, Congolais à l'Élan, que Ban Nation de la classe cité. C'est là, ça lui crève, ça ne se peut pas le Bima, que Nadessé, ça lui crève, tu peux faire l'hôpital, qui c'est alité, médecin, ça va MP, Dima, notre établissement, qui n'est pas là, parce qu'on dit qu'il ouvre la papa la bisso. Donc, Dima, notre établissement, il y a même une solution, pour pas la solution de la classe. Pour la solution de la classe, il faut que les chambres de l'État au télément. Pour Bamindanga, moi je suis mon plutôt, mais ça la terre, enseignant, médecin, ça la terre. Moi je suis dans la cité. Chef de l'État, il dit non, nous prenons la responsabilité, nous devons rétablir mission, bonne espoir que la Kélasi. Tout le monde est à l'aise à la blanchité, s'il vous plaît. Il dit non, parce que vous avez papa, si vous avez pas, pour me demander et pas dans l'eau. Si vous avez papa, les gens, ma ministre dans l'eau. Mettez le mot la mesa, gagnez la mango, bateau ça dit timé là, bateau ça dit meko là, pour permettre de réfugier là, et ça là, matérialiser, mandat là, et ça mandat il y a un mandat pour pas vraiment que Congolais a la histoire qui toque, le comme c'est la a vite que voilà l'époque là, à ça là, ça là qui toque. Bon, si vous savez massif de la chaîne YouTube, c'est mon décolle officiel, le bon cette activité là, vous avez un vrai idée, vous avez vision pour la Congo, plateau, il y a sur la plateau, Yaka, pour Yambayo. Au sein de l'analyse qui toque, il y a un fil laté. L'analyse noble, eux, vous savez, comme le lobby, à part la minérale, tu peux vivre peut-être la Ngouba, tout le Ngouba, tout petit cas minérale, tout si la minérale, tout le Ngouba, la Moka, tu vis avec le Sénégal. Tout si cas, tout le Ngouba, cacao, tu vis avec la Côte d'Ivoire. Bon, on combat, tout ce moment-là, tout vous avez un chômeur. Tous les chemins à Congo à cause de ça, à combat à Pamba. Ah, Congo. Bolingo, Bomoko, Bolingo, le prophète Simo Kibanga Lobaki, Kade le prophète Sani Raphaël, à la Verazo Senga.
Congo et Liboso. Merci, je vous retrouve prochainement derrière les caméras. Il y a Igri Delmaté, toi, Simi, il y a le montage, édition Abigail. Je vous retrouve prochainement dans ce numéro. Jusqu'à là, restez branchés. Si le reste, c'est un bon école magazine d'actualité, ne pas oublier de s'abonner massivement pour vous distribuer dans vidéo la mission partout. Merci, je vous aime beaucoup plus. Bye. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants Procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, Homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. les journalistes, La prise de vue, le montage vidéo. n'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Tout ça, pour la Bolingo, tout le la République démocratique du Congo en particulier, ville, province, il y a qui Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Aki koponela basinistre côté ya te tellement terrain ngo ezalaki pe vaste ache bango wana parce bakabolaki bango musu bakendeki na ngambo ya prince côté ya Maram. Au lieu de kosileka na ba télévision ko-brandir ba document ezali ko condamner bango moko. Ité Yabo moko. Yabo moko. Bosangani. Bosangani. Ngai na sepelaka mingi tana omona ba umbu na bateke. Baza ensemble. Ngala mu te na ape muteke te. Ndenge kaka bozali komona, bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso ana magazine bonda ekolo to bengi balide ya solo pe to beteli bango kambonda. Partout c'est quand tu la commune na bino. Numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to ko za tatu ko solana bino.